Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi nazalaka na esengo tango bolandaka ngai na ba telefone na ba télévision na ba salon na bino na yaka sa ko annoncer bino mais bino mo boyebi rendez-vous yango ezalaka nini na 21h na tokomi wapi na bato bazana mikili ya poto to na ba province esalaka esengo moto abengi a partir ya Kananga Kalandio moto abengi a partir ya Kasumbalesa. Surtout base munene à partir de Likasi, Kolozi, Kasumbalesa, Bolanda Kanga parce que on a partagé kabalien nga bino bobenga nga ki Bolanda Kango. Yango na lobi mbote na ba musulman nyos na pesi salam alek mais yakokamwa ezanini ngai epenge Fofana naza derrière ya congolais nyonso o aza ko réfléchir malamu o aza ko telemela buzoba ya malamu tobeta maboko mais ya mabeto telemelango tina suka ya ngonde komba ya Patrice Emery Lumumba ya koloba lelo eza nini na lali na loti na moni réunion munene ya ba politicien ya ba député ya ba sénateur bato basalaka politique efaki bakanisaka malamu mpona peuple soko moni ba politicien bakomi kosala ba réunion et là qui c'est que auto belela qui lobby comme corruption ça dit yangonde linge tambola ezala ba pasteur ba sangana mboka pamba te so moni ba pasteur ba sangani seka likambo ezali seka maladi moko yeye to mupepe moko yeye to mupepe moko yeye seka ba pasteur ba sambela mais à quoi ya komona ba politicien ya IDPS AFDC MLC INC PPRD eza passe basanganisika moko so moi lo ekomi union sacrée mais depuis union sacrée eza créé ya malamu nini oye marché pour na avantage ya peuple oye vota bato na mbula élection c'est aka na mbula na lobby ha ba lobby to sangisa ba couleur politique nyonso to sala union sacrée. Pourquoi union sacrée et botami pour basala ki FCC cash et simbité yango lelo balobi union sacrée mais depuis basali yango yasika nini lelo yako kamwa ya komona dossier ram ils ont posé problème depuis 2006 babengisa ba ministre na Assemblée nationale depuis quand ministre babengisi parce que likambo ezali mais pona 48 ans ils ont que 2 mois ils ont que 3 mois kebanga ina loti na lobia ngai na lali na loti ya on a partagé ndoto nanga na ba mouvement citoyen na ba parti opposition o bazo sala opposition na mboka opposition ya solo et sengi to teme pour na social to teme pour na économie to teme pour na moyibi eza bien comment na lamuka ba initier marche pour na passe ba congolais baza komona pour na économie ya mboka pour na social ya mboka pour na komona rami eye ezoyeba famille te ezoyeba bato ya présidence te ezoyeba bato ya ministre te pourquoi bosali yango à quoi kolongola Joseph Kabila akei mais ram eye Kabila atika Kasavubu cimetière wana mobimba na sayo lelo arrivé ya pouvoir a oyo bakati yango katikati na lobi ha Joseph Kabila lobi ata aza malamu ata aza mabe bakotonga place wana te mais lelo pourquoi kolongwa côté ya Kimbangitse ekatami katikati ti ekosila merci ya komona lelo ata olingaka PPRD te ngai na lobi na bwakeli bango ba fleur FCC groupe ya ba député ya FCC parce que la plateforme électorale qui en 2018 pour une élection, les députés nyonso bazo bénéficier soutien nanga. Pour na kobomambo raté, mais avant to futa taxe. Mais ma belle taxe oyo bazo tuna ote. Bango baza ko kata sako tuna yo. Soko tie unité par jour 5 fois, bango baza ko kata. Nani aye nango? Ye nani mwana ya papa na biso Kibasa. Parce que comme ya Kibasa, ça Kibasa les pères et autres yebi. Mais oh lelo ba komisi ministre, ya malamu nini na saela ba congolais. Pe ya malamu nini na saki liboso, oh lelo ba zongisi ye.
yango naza ko soutenir groupe ya ba député ya FCC likanisi o bazui po baza bato ya liboso te mouvement citoyen na sala émission na bango aw ba telemela ran ba beta bango ba gaz bazoka ba botola bango ba mbongo ba botola bango ba téléphone yango naza ko senga lelo to senti ba mouvement citoyen to senti filimbi lucha o ngana tangité mais o ayebi ke bo sala ba mouvement citoyen pona mboka to sentir yango naeba pe ba société civile pe ba église de réveil eza bien ko telemela pona seni mais pour l'intérêt de la population bo telema bo lobela ngo pe abesholi dossier ram yo pe oyebi yango te to yoka ngo te eza bien ko lobela seni eza politique mais social en mboka to économie en mboka senko bo ko lobela ngo te bolanda FCC basali nini na Assemblée nationale. Dans notre déclaration politique, nous sommes passés ce matin pour déposer la motion de défiance contre le ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba. Nous sommes du FCC et nous avons réalisé 101 signatures. Je crois que vous allez prendre les images à ce sujet. Vous allez voir demain, le FCC est avec la population. Et vous allez voir comment les députés de l'Union sacrée seront contre la population. C'est-à-dire, ils vont sauver le ministre. Donc, ça sera un débat très houleux demain. Nous venons d'accomplir notre tâche, c'est-à-dire sauver le peuple face à cette escroquerie massive qui est cette taxe rame, qui est totalement illégale. Donc, l'honorable Boulambo, qui est porteur de la motion, vient de déposer cette motion en bonne et due forme. Mais vous voyez que c'est au forceps que nous venons de recevoir l'accusé de réception. Ils ont totalement refusé de recevoir cette motion. Et pourtant, la motion a rempli toutes les conditions. Et voilà, elle est là. La motion, elle est là. Et si vous pouvez regarder les signatures, nous sommes à 101 signatures. Et ceci, c'est sans compter les collègues qui sont en dehors de la ville. Sinon, on pouvait avoir beaucoup plus. Et vous savez que pour une motion de défiance contre un membre du gouvernement, c'est 50 signatures seulement qui sont requises pour que cette motion soit déclarée recevable. Mais nous sommes allés au double. Donc, nous disons que demain, ça sera houleux. Et nous pensons que le bureau dirigé par l'honorable Mbosso va accorder la diligence nécessaire pour cette motion qui remplit toutes les conditions. Et le ministre doit en principe partir parce qu'il fait souffrir la population par cette taxe totalement illégale. Merci beaucoup, chef. Mokonzi oyo azali komema etonga ya 140 députés ya FCC à lobby. Biso ba FCC to lobby boy. Ata na tango ya kala mabe ezalaki, mabe ukozanga te. Mais o ya lelo ebaye, o ya lelo eleki. Kokende koyiba mwana oyo atekaka na Gambela. Moi unité na ye ya 500. Asolana ndeko bayibi. Tous les cas que ministre Yemoko a sengaki 48 heures. Sikoyo bureau oyo eza dirigé na citoyen Mbosso oyo azali lokola énoncier ya ba institution mosusu. Olimbisanga parce que on ne peut pas imaginer lelo depuis ministre a sengaki 48 heures. Ti lelo yo ba boy ko programme. O comment na lokola biso de déposer motion que ministre wana akende depuis babandi opération wana bayibi mbongo ya baimboka plus de 450 millions, plus de 450 opérations kokisi na nombula mokote, plus de 450 millions de dollars. Yango biso to lobi boy. Ou bien ministre atika taxi na yewana, ou bien ministre alongwa. Yango biso ba FCC to lingi ministre wana alongwa. Balongo la taxi wana ezalité. Boyoka ki ministre yemoka lobby, tantôt eza taxité, tantôt eza redevance, tantôt eza impoté. Il dit que eza rémunération. Tantôt mbongo wana toza ko sunga gratuité. Enseignement rentrée scolaire yango wana ebandi. Gratuité yango eza wapi? Mbongo oyo ye ministre alobaki ke mbongo wana eza ko sala po ya gratuité enseignement. Tango ba déclarer ki gratuité enseignement. Budget ezalaki te. Non seulement ça, mbongo wana toyebi transabilité na yango te esika bati eye banakate soki boke na niveau ya banque centrale oyo abomaka misolo ya mboka ezali te na niveau ya trésor
bokotala te esika ezali eza mbongo bango bafungoli bakonte na bango privé pour que lokola bayebi ke bakolonga biso ba élection te batikala na mbongo wana. Mimi ndio niko porteur ya ile motion ya défiance yenye tunatoa kudepose hapa. Tunasema hivi, kilio ya watoto wa Kongo, kilio ya watoto wa Kongo inapita. Jana tulikuwa musale hapa, muliona hakukukua opposition na au majorite. Sisi wote tulisemea mkaaji wa Kongo. Mejana nimesikia kama wandugu wale wenye kuitwa jina yao sijue Union Sacrée ndiyo walikuwa ku Congo Fleuve Hotel na walipokeana kule na ministre Kibasa. Kama wanabadilisha masemi yao, nyinyi wenyewe mutajua ni watu gani tunao katika hii chumba. Kama wanabadilisha, ni kama wanabakia na sisi, kama wanabakia na sisi tutawapigia mikono. Ya tatu ni kusema hivi, siku President Manara alisema hapa, aliwaambia kama dele ya 48 heures ilipaniwa na plénière ya Assemblée nationale kwenye ministre wa Petentike akuje. Iko hapa hakwenda fasi, hakuje, dele inapita na article yetu ya règlement d'ordre intérieur iko clair. Kama haukukuja kujibu mudele walikupatia, parlement iko na vitu ya kufanya na wewe. Na kitu gani ya kufanya na wewe? Ni motion ya défiance. Wende parce que hauna heshima hata kwa institution moja ya mji huu wa Kongo. Tunasema état de droit. État de droit inapaswa kuwa katika mioyo yetu sisi wote. État de droit, la primauté de la loi inapaswa kuwa katika mioyo yetu sisi wote. Kama wandugu walifanya hapa na sisi njia moja ya kuonesha kama tunapenda peuple congolais. Kama tunapenda peuple congolais. Leo hii tuko mbele à la croisée des chemins. Mwenye kupenda peuple ule bana semaka le peuple d'abord. Hein? Le peuple d'abord. C'est le moment. Le peuple d'abord. Les chiffres rivalisent d'ardeur hapa. Wengine wanasema ministre anasema 25 millions. Calculette ya wadepute kule sema 80 et quelques millions. Tunasikia jana watu wanaleta chiffre. Wenye walienda kwenye ma societe ya telefoniki. Wanasema ni 900 millions de dollars kila mwaka. Ilienda wapi? Ilifanya nini? Nani mwenye aliipata? Kwani kukonte general trésor hakuna hata likuta lilingia. Hakuna hata likuta lilingia. Ndio tunasema tunafanya yetu kazi. Il est vrai que démocratie iko. Mais mnaona kama tunapigana kwa demokrasia yenyewe kuonekana. Est-ce que ilisha kwa démocratie ancrée mu mamio zetu? Je ne pense pas. Pour un rien, tunafungiana kunyumba kule, hakuna wakutoa kama wakutia mkono na wanatia mkono. Kwa nguvu. Na nikizani kwa nguvu, nyinyi na sisi tutamaliza hii maneno. Peuple congolais et nous les députés qui sommes venus ici, tutamaliza maneno ya ram. Sisi wote. Aksanti. Merci. Akua kolongola Joseph Kabila kwa akize nyoso ya mabe liako kamwa lelo na Union Sacrée o balobi mu pepe asika o jusque là ton moni ato opérateur économique moko te ton moni ata boulangerie asika te mais balobi toujours bayena le peuple d'abord esengeli balia lelo Janine Mabunda place afandi azoseka po bolongola kiye. Mais lelo baboeli FCC kozwa memo na bango to document na bango. Nazoko ça. Image. Alors c'est pour cette raison qu'un bloc n'a pas dit finissez avec nous, vous avez dit c'est là le problème. Et il est très ils ont fait quelqu'un de député. Ils veulent prendre deux. Il a fait pourquoi?
C'est pas lui qui a fermé. Parce qu'ils ne veulent pas recevoir la série. Non, il n'a pas fermé. Il n'a pas fermé. On a fermé et lui, il est à la porte. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Ils ne veulent pas recevoir la motion. Toi, tu es qui? Tu es qui? Honorable. Tu es qui? Honorable. Non, tu es qui? Je ne te connais pas. Mais vous dites que c'est pas toi qui s'est pas. Lui qui a fermé. On a fermé et lui, il a arrêté la porte. Non, ils ont fermé les films dedans. Ils ont fait des rames. Ils ont fermé les Tu ne films comprends pas. Vous venez pour réceptionner les courriers. Non, lui n'a pas la clé ici, comment on peut fermer? Je viens pour savoir si c'est quoi. Non, il y a un courrier seulement qu'il faut réceptionner. Vous venez pour réceptionner. Tu comprends? Il y a les services sont là. Alors rentrez à votre bureau. Ils ne veulent pas recevoir la motion. Et tu veux parler pour une minorité de personnes qui bougent. Lui, les qui? Je ne connais pas. Liquida. On a fermé, on a retiré la clé et liquida à la porte pour que la personne Liquide est séquestré. Mais c'est un courrier comme tout autre. Liquide est séquestré. C'est pas vrai. Ils ont peur de quoi? Ils disent qu'ils ont la majorité, ils ont peur de quoi? voler la population et puis vous ça tue la population. Ils ne comprennent pas. vous ne perdez pas les unités. À notre époque, on On a devait déjà demandé ça. Mais on vous envoie sécuriser pourquoi? Parce que c'est vous qu'on veut protéger. On vous a dit que s'il faut l'union pour la nation, vous serez au paradis. Aujourd'hui, vous êtes au paradis. en enfer. Maintenant, rame, tout le monde, même les soldats qui sont au front. Mais même lui-même là, on lui a déjà prélevé les rames. On a séquestré des pieds. Non, il n'y a pas de séquestré. C'est bon les documents. Et puis on parle. Est-ce qu'il y a un problème? Il suffit seulement de mettre le cachet, de réceptionner le document et c'est tout. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un administratif qui peut refuser de réceptionner un document officiel? On ne vous demande pas de le traiter. Mais de toutes les façons, cette porte-là, moi, je vais la casser dans 30 Non, il ne minutes. faut pas casser. Mais non, mais s'il ferme comme ça. Moi, je vais la casser. Dans 30 minutes, je la casse. Mais pourquoi Liquide ne sort pas? Il est séquestré. Un moratoire de Quelqu'un 30 qui a minutes. fermé puis il a pris la brique. C'est pourquoi Liquide a bloqué C'est la un porte pour qu'il courrier ne sorte seulement. on met le Ils ne veulent cachet, pas la recevoir recette, le et puis courrier, c'est c'est ça. De toute façon, dans 30 minutes, je casse cette porte. Oui, il faut passer. Service courrier. Mais ici, c'est l'état des droits. Maintenant, où est le problème? C'est pas le droit. L'état des droits. L'état des deux, c'est l'état maladroit. L'état des droits. En tout cas, moi, je ne quitte pas d'ici. Aussi longtemps que c'est tous les courriers officiels adressés au président de l'Assemblée nationale. Nous vous avons dit dans notre communiqué de presse, dans notre communiqué politique, que nous allons déposer une motion. Notre motion est prête, qui comporte plus de 100 signatures. Je pense que ça doit être 101 ou 102 signatures, 101 ou 102 signatures. L'honorable Likinda, l'honorable Nyembo et l'honorable Boulambo, porteur de la motion, sont à l'intérieur du bureau, mais séquestrés. Le monsieur chargé de faire ce travail de réception ne veut pas réceptionner la motion. Nous sommes ici devant la porte. La porte est fermée, séquestrée. Et voilà, nous prenons toute la population congolaise à témoin. Là, nous sommes devant le bureau. Ils ne veulent pas recevoir cette motion-là de défiance contre le ministre Augustin Kibasa Maliba, ministre de Pétentique. Voilà pourquoi nous disons ceci. Nous n'allons pas quitter ce lieu jusqu'à ce que la motion soit réceptionnée. Ils nous ont toujours clamé haut et fort qu'ils sont ici pour l'état de droit. Maintenant, où est l'état de droit? Réceptionner un courrier. Il est 13h à ma montre. 13h. C'est-à-dire le temps vraiment normal pour travailler ici dans notre législation congolaise, administration congolaise. Donc vraiment, je ne comprends pas pourquoi l'union sacrée de la nation, qui a promis tout, donc tout le bonheur au peuple congolais, ça agit de cette manière-là. Or, en ce moment précis, la population congolaise souffre davantage avec cette taxe RAM, qui est décriée par tous, du petit au plus grand, du militaire qui est au front en Ituri, de l'orphelin, de la femme veuve. Tout le monde est frappé par cette taxe RAM que nous décrions. Voilà pourquoi nous disons, nous FCC, c'est nous qui parlons pour la population. Vous allez voir, ils vont programmer cette séance plénière demain.
Et vous saurez vous-même qui est avec la population et qui n'est pas avec la population. C'est le FCC, c'est la population qui est avec la population, qui est contre cette taxe RAL. Et vous verrez comment les députés de l'Union sacrée vont défendre la taxe RAL. Et il faut les attendre en 2023 aux élections. Ils ne peuvent pas continuer à faire souffrir cette population de cette manière-là. Voilà, donc nous vous prenons à témoin tous qui est ici, que le bureau est fermé, ils ne veulent pas recevoir la motion qui a pourtant rempli toutes les conditions. Comme vous le savez, c'est 50 signatures qui sont requises pour que la motion soit recevable pour la motion de défiance contre un ministre. Mais nous avons réussi le double de ça. Plus de ça. Il disait que au FCC, il n'y a plus personne. Maintenant, nous vous prouvons, noir sur blanc, que ceux qui sont à Kinshasa, je ne parle pas de ceux qui sont en dehors de la ville, ceux qui sont seulement à Kinshasa, nous sommes plus de 100 et nous avons signé la motion là-dedans, ils ne veulent pas la recevoir. Ils disaient non, il n'y a plus de FCC. Le FCC est là et c'est le FCC qui est avec la population. Voyez le niveau de vie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez dire pour le niveau de vie aujourd'hui? Ça dégringole au jour le jour. Voilà. C'est ce qu'on voulait. Mboka, que awa ba député ya FCC. Nenge balobaki na mikolo wuti koleka. Que soki ba moni que union sacrée et ko continuer ko dongo la bana mboka na ko boto la bango ba unité na nzela ya ram et puis ko batela moto aza ko yiba bana mboka unité na bango ba kocha manzaka pona ko koisa Kibasa Maliba. Yango to che manzaka na mwa muketo za na Kinshasa to kokisi déjà 100 signatures. Yango to ko tika mukanda pona ko senga bureau na biso ba programmer motion na biso. Mais to kuti awa bidinga et koti na nzela ya union sacrée na administration ou assemblée nationale. Réceptionniste ya courrier azali yewana ere ya service yango toza 13h bato misatu bakoti po ba déposer les courrier aboyi ko yamba o ya biso FCC o eza motion de défiance et puis azako yamba ba courrier mususu nenge toza ko loba boko mona ba député misatu ya FCC bakangami na bureau na ye akangi bango na ko aboyi ko isa ministre po be instruction azwaki na nzela ba konzi na bango biso to telemi awa toye koye bisaba iboka maso que to koto isa ministre wana vouloir ou pas FCC azana nzela ya population bon moni discussion c'est tango ba mati pona ba déposer courrier na bango ba bureau nyonso fermé mais le contraire na kati ndako wana à part assemblée à part sénat ba bureau ezali mais ya ko kamwa président Mbosso président de l'Assemblée nationale mais bo kangi ba cellule to ba bureau pourquoi ah na komona penda communication assemblée eko luka et répondre penge Fofana mais za soni na o nyoso bolaka kibato pourquoi bokangi président zolo bakeno congolais nyoso na qualité to droit ya ko réfléchir malamu pona mboka na ye botala ba résultat et ça bien ko kata unité mais depuis 48 heures bo pesa na assemblée le col à côté réunion et salami on gagne na loti PFCC et kaboli makanisi nanga ya malamu to kolobela ya mabeto ko telemelango tina suka mboka soki 2016 ezalaki ane ya mbutu nazomona te 2017 eza année à identification. 2018 ezalaki kanga moïb. 2019 année à réclamation. Ba politicien ba réclamer ni. Nous avons gagné. Je suis le président élu. Monsieur Fayoulou a eu l'occasion de démontrer qu'il avait raison. Il n'a pas réussi à le faire. Ba député ba réclamer pour la nini ngala pasi nanga kimobola. Zongi sanye loko tata oyibi loko nanga. Zongi sango Kande Mati. Omoni président Luamba nanga tokufana bango côté population ba mama ba kolela baba ndunda to sala ko bokola bana na biso siko to fifa wapi kilomba tima ko kanti ba yambule bilanga to disile batekolo kisekeri aya ye moko wa atadi la biso makambo babotolo biso bilanga baba minganda kunanga wana notolala na libanda na bana bankoko nanga iwana tala nano age to komi nako kende lisusu wapi Félix Babalobaki
peuple congolais a réclamé. Ba travailler bazona na libanda lokola ba makaku, c'est intolérable monsieur, intolérable. Nous sommes où? On est où? C'est dur, c'est grave, intolérable, intolérable. Président Félix, tolinga changement oye. Suko makambo yo talonga boy. Année ya réclamation. Bande ko ba kolela. Ba chinois, ba libanais, bazonyo ko la biso bana Félix. Allez, biso pendant 11 ans, sous-traitance et coup photoboy sous-traitance. Félix Tshisekedi, avec beaucoup d'honneur, que demain ces gens-là quittent. Tosali 12 ans d'esclavagisme dans Mboka Oyo. Salaire et amalunge zate transport alors que 1000 francs. To vota ki papa Chichi. Papa Chichi wana akalisa mabe papa ne alobaki. Merci Kanina lobaka toujours et sengeli nazala toujours na bomoi. Et sengeli mir d'alimentation tokomi wapi ezala. Yango besoin mon ministre des affaires sociales azo sala eloko te. Poso ki aza ko sala eloko sengeli baye ba kombo na ye, baye ba pe ministère na ye. Na lobi nini? Ministère des affaires sociales azo sala eloko te. Yango bomoni ba congolais baza koye ba ete. Yango na osenga ta na ba député, ba eli a peuple. Moussa na bino eza ko interpeller pe ko sanctionner, pe ko contrôler. Mais ya ko kamwa eloba honorable Nembalemba lobi na assemblée tola ka pongi. Esengeli nazala awa na moni moko ndeko nanga congolais aye pembeni nanga natuna ye eloko nini aye pa nanga. Mais ngaza ministre des affaires sociales te. Nini aye komona ngai. Mwana mboka mbote. Mbote ndeko. Na lingo tala kamera oloba lokola mobali. Nini ememio oya koluka. Merci beaucoup. Eloko ememinga awa na koluka ndeko journaliste na kaka ko senga aide et pas ba ndeko baza na bonne volonté suite ya mwana na loboko na ye oyo. Bon mwana azika ki na moto na maya moto aziki. Azika ki ndenge. Bon azika ki na ti ezalaki wana nde tanga zongulu matiaki loboko na imprédence ya mama na salaki mwana aziki. Alors nde toke na ba dispensaire ande zalaka pona ko balandela soin mais ba traitaki bien te. Alors ba nere komi tandi maboko mona komi tandi ko la handicap. Alors na minute oyo tokendaki ti na campus. Na campus kuna ba big fo ba sala chirurgie. Alors na chirurgie kuna na campus ba sengi mbongo ebele au moins plus de $750 en dollars pour ba sala mwana chirurgie na. Basengi $700. 700 On a passé la chirurgie. Opération yango loboko yango. Isapi yango eza datanti baner. Alors ndesi ko na moni ke moyen ezalité pona ko sala chirurgie on a la possibilité te. Na yepa na bino pa ya ndeko Eliezer honorable pona meka ko pesa message wana na bande ko bonne volonté bato ba ONG basunganga parce que talaka mona loboko à droite loboko ezali ya misala ya makasi. Alors il faut mona ko collaborer bien te tala ba bi jeunesse za venir à lobby. Alors tant mona ko zala handicap e boiti na lobby nango ko regretter makasi. Alors ndena yaki a pona message na leka na bande ko baza na bonne volonté na bandi na ndeko yemoko Eliezer honorable mona ko lupango na bande ko mususu o baza na bonne volonté pa basunganga vraiment pona mwana za na possibilité te moi vraiment ezalité. Merci. Tiema kesela osunga biso. Loboko ya mwana wana ndezalaka mwana azonguluma ata mama za maele ndenge nini e arivaka mwana azonguluma eza devoir nzamba sala eza bergesise nzamba sala mwana e arriva atie loboko na ye na maya ti ezalaki moto makasi mais tango bakenda ye na hôpital yango tozoloba tango bozopesa bato ba diplôme botalaka na likambo bozoforme moto abimi munganga bafuti mbongo tango mwana aza na 0 esengaki misapi na ye ezonga tomona na bomwana eza rare omona moto akola zika moto te eza ba étape oyo ekomelaka motu nyonso bafuti mbongo toboyi kotanga kombo ya hôpital mais bapesinga kombo ya hôpital na commune mwana tikali na défaut moko oyo ça ne va pas mais azana bazana makoki ya ko récupérer yoko azana mwana muke yango alobi boye makoki ya komona 10 fois ezali mais makoki ya kokangisa $100 $200 $300 akangisa $700 du coup azana ngote soki lelo basali mwana oyo chirurgie mwana oyo azongi sadi epenge Fofana place ndeko afandaka kombo nanga ekobosana na minoko na batu te yango na sengi Richard Pangi na Milouze Mama Pauline RDC Monde et salama pona makambo boy
nasengi fondation ya distingué première dame nazopesa ye occasion apesa numéro soko olingi obengi na numéro atokomi wapi mais ye moko azopesa numéro soki mwana basali opération lokola makoki balobi ekozonga na clinique universitaire et ça la bien mais basengi $700 ntetela moko aserie na Angleterre ye nani pasteur Félix Essoum o azana $100 o azana $50 nayebi keno bosalisa mais zana bato musu ba décourager bino boyo kisanga sonité ekosala ngai esengo ya komona ye azongi awa na mwana oyo aye kopesa biso merci. C'est beaucoup de journalistes pour na contacter ngai na 089 52 98 057 obandila 089 52 98 057 wana numéro na ngai yango wana liloba suka nini okopeloba na bato bakolanda bon liloba nga suka ezali kaka mpona gouvernement surtout mpona ministre affaires sociales parce que neti ngai vraiment nakanisaki ke ndeko Eliezer ye nde akoleka ministre ya affaires sociales mpona baevre aza kosala vraiment eza encourageable ya koencourage soki badepute nyonso bakoamboite le pas lokola ndeko Eliezer kozala malamu mingi na baministre nyonso bazala na action eno kovanda na babiro eza malamu alors le banga soukande yangwana ki gouvernement isala musala malam surtout ministre affaires sociales atala vraiment affaires sociales ya population nde na sengi na lobasuka lobasuka ezali kaka pona mutu bonne volonté surtout na fondation ya Mama Denise vraiment sunga mwana oyo azali avenir à lobby jeunesse avenir à lobby pour mwana zonga na bonne santé nde loko na ko sukisa na maloba yango na merci ndeko journaliste. Merci. Soki 2016 ezalaki ane ya mbutu nazomona te 2017 eza année ya identification 2018 ezalaki kanga moïb 2019 année ya réclamation bapoliticien baréclame nini nous avons gagné, je suis le président élu. M. Fayoulou a eu l'occasion de démontrer qu'il avait raison. Il n'a pas réussi à le faire. Ba député, ba réclamer. Pour l'année, n'ingala passe n'ingala kimobola. Zongi sanye loko tata oibe loko n'ingala. Zongi sango. Kande mati. Omoni président Luamba. Nanga. Toku fana bango. Côté population maman ba kolela. Mama ndunda to sala ko toboko la bana na biso siko to fiva wapi. Kilomba tima ko kanti ba yambule bilanga to disile batekolo. Kisekeri. Aya ye moko wa atadi la biso makambo baboto lu biso bilanga. Baba minganda kunanga wana. Notolala na libanda na bana bankoko nanga iwana. Tala nano age to komi. Nako kende ni susu wapi. Félix Babalobaki. Peuple congolais a réclamé. Ba travailler bazona na libanda lokola ba makaku, c'est intolérable monsieur, intolérable. Nous sommes où? On est où? C'est dur, c'est grave, intolérable. Président Félix, tolinga changement oye. Suko makambo otaloka boy. Année ya réclamation. Bande ko ba kolela. Ba chinois, ba libanais, bazonyo ko la biso bana Félix. Balé biso pendant 11 ans, sous-traitance et coup photoboy sous-traitance. Félix Tshisekedi avec beaucoup d'honneur. Que de mettre ces gens-là quittent. Tosali 12 ans d'esclavagisme dans Mboka Oyo. Salaire et à Malungé, Zate, transport, à l'opération 1000 francs. Tovotaki Papa Chichi. Papa Chichi, wana, akali samada, papa, ne adobaki. Awa tango abeli makambo ya ram. Soni ya komona IDPS. Drapeau ya IDPS. IDPS est Barti Sekedi. IDPS est Kibasa. IDPS est Mobaki. IDPS est Chibal. IDPS est Mavungu. Tozo ebati. Ko défendre ram. Ndoki ya Congo ezaka ndeko na ye congolais. Mais tozo c'est la débat puta ata olatisi yango elamba. Suka elamba ekopasuka. To ekokoma salite. Vérité ekotelema. Peu vérité ekoganga. Na sengi na congolais nyoso o akanisaka malamu. État de droit eza droit na yo eza droit nanga. Pona ram tokoyeba député oyo votaki. Il faut fongolela ye miso. Tokotala mais le kum na FCC oyo ba lobby tokotelemela dossier ya ram tina suka pe sengeli toyeba nani aza derrière makambo mais akokamwa
na présidence, na primature, silence et radio. Mais moto esengeli a protéger ba Congolais nyonso, eza président de la République. Mais silence et radio, vérité, eza tetu. Mais ngai na loti, réunion, muneni. Sengeli na salaka église, na comme prophète. Peut-être vous avez permis à passer Claude Kabundu Alessa, dans zolota bandoto ya solo. Mais comment d'autres n'angana FCC et Balani. Mais pour na ram, toye baba mouvement citoyen, ba parti opposition. Pe sengeli monamboka Martin Faulu, soldat du peuple. Et sengeli o accompagner peuple na souffrance nyonso bazanango. Si ça arrive lelo que marche pour na ram, to pour na ministre, monamboka Kibasa. Au comment ndenge fade ne bato bakotonda. To siège a décidé et que ça la plein à gogo. Parce que ça la politique, to ko défendre politique et sengeli ko défendre intérêt à peuple. Mais awa to lobby